14e région militaire. Bakangaki yo précisément wapi? Avant dernière direction okoma pananga. Avant dernière direction kokoma na ndako nanga ndisika bakangeli nga. Précisément wapi? Ngapani. Avenue Ngapani. Oui. Précisément wapi? Kingasani kaka. Combien pakasa oyo eza ya yo te oyo eza ya yo? Alias. Nakomona les petits. Les petits, hein? Ok, ça va. Veuillez acheter qui s'appelle Ndeke Roger Pakasa. Obotami wapi? Maître, veuillez l'assister. Obotami wapi? Nagishasa. Le 4e? De 28 à 5e. De 28 à 5e. Année nini? 2002. 2002. Vraiment en 2002? Ouais. Ok, ça va. Village d'origine. Village d'origine. Papa Ndaza donne tout ba binga pesa. Oui, ben police d'audience. Moi c'est na papa Libanda. Benga papa père na. Ali Banda, moi c'est na yo. Comme nani? Bage benga madame na yo. Alpha. Ba benga papa na yo. Biloko yo yebi est-ce que moi c'est ndako yebango? Kila la sika moi c'est quoi manin de la mort. Bon, autant va être nini? Toi ça ga menuisier. Autant va être nini? Vous avez 6. Oui. Na option nini? Option nini? Na kata ndi classe na 2e secondaire, maman yo kufa, ndi na yo continue na boulot ya garnisseur menuisier. Na ça na menuisier. Vous en moi si? Oui. Kombo na ye nani? Azuya we Joyce. Pesa kombo na ye, Joyce nani? Ya mboka ndeso moi pesa. Ye wana. Oyebi kombo ya mboka mwasi na yo te? Boyo moko bengai. Yeah. Joyce. Ben mwasi na ya. Joyce. Joyce. Yaba. Obotami wapi? Budami na Kikwiti. À Kikwiti. Le 40e? Le 8e mois. Oui. 2023. Azali? Akufa. Kombo ya mère na yo? Toto. 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 Totokolo. Azali Akufa. Akufa. Village d'origine. Village d'origine on a évité mon pays. Secteur. Territoire. On a évité. Akufa avant. Bah évité ça. Territoire évité. Aux hommes de colonie. Naza Mukongo. Mukongo. Wapi bakangaki yo? Bakuti yanga alali na kati hotel. Kati ya hotel nini? Hotel Dunia. Déjà na air nini? Baki ba 2 heures. Kwa desi moko na ba civil. Donc 13 heures yo za na hotel. Oui, 13 heures te. 2 heures. 2 heures na lalaki. Et ça 13 heures ou 2 heures? 2 heures, 2 ah, heures, oui. 2 heures. Ah, oui. Dunia. 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 Donc na chambre na yo ba bakangi yo. Bon ba sauter nini? Ah non, c'est là. Bon, service nini kangaki yo na chambre d'hôtel là? Ba azali ka faire desi moko na ba civil. Ebi kombo na ye? Fa desi na ebi community me kota sala nene ebi. Kombo na ye nani? Kombo na ebi ti.
Ata grade na yo éviter. Grade na éviter tala bazaki butu bazaki pe béni. Unité na yo. 14e région militaire. Fonction. Fonction na yo. Na fonction te mokonzi. Kovanda kawa. Adresse na yo. Na Kimbantseke na Kingasani ya Suka. Commune de Kimbantseke. Avenue Nkoli numéro 110. Nkoli. Nkoli. 110. Quartier. Bemba Fundu. Commune. Kimbantseke. Bakangaki date ni. Les 9, 6e, 5e mois. 5e. C'était vers 21h. Service nini ekangaki yo? Namoni ka police ou a bazaki na DGR, bazaki na Timex na ba GR mo. Police ya awa na ba GR. Oui. Bakangaki yo précisément wapi? Avant dernière direction au koma pananga. Avant dernière direction ko koma nanda kunanga nisika bakangeli nga. Précisément wapi? Ngapani. Avenue Ngapani. Oui. Précisément wapi? Kingasani kaka. Avenue Ngapani eza monene précisément wapi? Ngapani monene na esika ba décidaki ko kanga yo eza wapi? Esika bazwelaki yo, c'est ça? Na balabala kaka, eza na balabala. Ngapani. Oui. Mais précisément wapi balabala eza monene? Précisément avant ko koma na direction donc na virage ya Ngapani, avant koma poste à la police. Na virage. Ou avant virage donc direction où ya liboso donc côté ka bateka ba bilamba bref avant bar ya attaque côté bateka bilamba virage eza liboso non. Donc virage on ande où est séparé de direction ya okende pana. D'accord, le suivant. Mundeke Roger Pakassa. Mundeke Roger Pakassa, azab. Roger Pakassa za wana Mundeke Roger Pakassa. Monsieur Alaba, o bimaki ndenge nini? Kanga nano ba. O bimaki awa ndenge nini? Obimaki te? Kombo na Mundeke nani? Pakassa eza kombo mususu. Kombo na le petit. Ouf. Kombo na yo exactement oyo greffier ako acté na ba PV eza nini? Mundeke nani? Roger le petit. Ok, ça va. Mundeke veuillez acter qui s'appelle Mundeke Roger le petit. Donc on va commis Pakassa oyo eza ya yo te oyo eza yo. Oza alias. Nakomona le petit. Le petit, hein? Ok, ça va. Veuillez acter qui s'appelle Mundeke Roger Pakassa. Obotami wapi? Maître, veuillez l'assister. Obotami wapi? Nabishasa. Le 4e. Le 28 à 5e. Le 28 à 5e. Année nini? 2002. 2002. Nous sommes en 2002? Ouais. Ok, ça va.
Kombo ya père na yo. Mundeke. Azaliwa kufa. Akufa. Kombo ya mère na yo. Moki. Azaliwa kufa. Akufa. Village d'origine. Nyadi Kara. Nyadi. Nyati. Secteur. Kara. Kara. Territoire. Bulungu. Province. Will. Otanga ba etidi nini? 6e primaire. 6e primaire. Obala. Na mwasi na bana. Kombo na ye nani? Plamedi. Kombo ya mboka. Ngalu Plamedi. Ngalu. Ngalu Plamedi. Vous avez bana combien? Mibali. Osambelaka wapi? Na Catholique. Musala na yo. Musala na yo. Sa musala nini? Nasala verni na zangi. Verni na zangi. Ndio sa manjaka au niveau ya Zando. Na Wakadimi. Ovandi wapi? Kasai. Avenue Kasai. Kasai. Numéro combien? 4. Quartier Badawa. Commune Yansili. Telema malamu no? Bakangaki yo date nini? Ezalaki mercredi. Lelo da 2 semaines. Baer nini bakangaki yo? Ezali ba 15 heures na uta ekole. Service nini ekangaki yo? Bato bakanga ba policier mo bando obimisa ebembe na moki na ntika Busawa. Onako bimisa ebembe na moki nini? Moki na ntika ya Busawa ya Mikondo. Morgue ya Busawa. Ya Busawa. Ya Busawa na moki basali wana. Na commune nini? Donc batiki ebembe baye bakangi yo. Atike bimbete bazalaki na ba jeune nde mutu bakalenga nanu nazalaki na saki na mukongo bato bakalenga ba jeune garçon. Okoloba ngo sima. Place yango bakangi yo kaka esika moko wana ezali. Place nini bakangi yo précisément? Pardon papa. Place nini bakangi yo? Bakanga na entrée na biso ya Busawa wana bakenanga na la police mo eza kota kumbi na entrée Busawa. Entrée Busawa. D'accord. Veuillez vous asseoir là. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous venez de recevoir ces présumés criminels
arrêté par les services de sécurité, de la police, amené ici dans vos locaux de la maison communale. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population par rapport à cette situation? À la population, nous disons merci pour sa collaboration parce que le comité local de sécurité de Mongafula est en train de travailler, que ce soit les comités restreints, que ce soit les comités élargis. Chaque mercredi, nous avons des réunions. À travers toutes les réunions, nous sommes en train d'avoir toutes les situations dans nos différents quartiers. Ces situations permettent à nos officiers du commissariat urbain et des différents commissariats de Mongafula pour essayer de réduire tant soit peu cette situation d'insécurité. Vous savez qu'il y a belle lurette qu'on ne dormait pratiquement pas, mais aujourd'hui nous sommes en train de dormir. Mais toutes ces petites poches-là, nous ne pouvons pas croiser les bras et nous sommes obligés de les anéantir à travers nos services de police. Et ça entre carrément dans la vision du chef de l'État. Nous voyons parmi eux des criminels. Un mot particulier par rapport à ces coups de filet? Félicitations à la police. Et nous disons aussi à nos jeunes que ça, ce n'est pas un travail. Être criminel, on finit toujours par être démasqué et arrêté. C'est pourquoi nous demandons à la jeunesse de revenir à la raison. On n'a pas besoin d'être criminel dans ce beau pays. Ce pays a beaucoup de potentialités, plus de réflexion, plus d'intelligence, on peut toujours réussir. Donc évitons de salir la tenue de l'armée. Évitons de salir la tenue de la police. Toutes ces tenues sont achetées par le gouvernement, non pas pour tuer, mais c'est pour sécuriser. Merci, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Mon colonel, vous avez réussi ce coup de filet. Parmi eux, nous voyons des militaires et d'autres civils. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette opération? Je remercie d'abord les autorités. Ils ont prôné sur la communauté de sécurité locale à monter ses preuves, comme l'a dit l'excellence. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir réalisé ce coup de filet parce que nous ne dormons pas. Il y a une accalmie un peu précaire. Nous avons fait ça pour rechercher ce qui était en campagne. Maintenant, vous avez des preuves. On ne peut pas parler de n'importe quoi lorsqu'il n'y a rien. Mais vous avez des preuves, vous avez des gens responsables de cette affaire-là de l'insécurité, que j'ai toujours dit c'est importé. Ça vient d'ailleurs et ça dérange Mongafula. Quand vous voyez les gens de l'état-major là, est-ce qu'à Mongafula nous avons état-major? Non. Ce sont des militaires égarés qui font ça. Nous allons les dénicher et montrer à la population pour comprendre qu'il faut collaborer. Collaborer, tout le monde n'est pas militaire, tout le monde n'est pas policier. Nous devons veiller, nous tous, nous sommes dans cette opération-là, de la réunion du comité de sécurité élargie. Nous associons aussi la population. Sans leur collaboration, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas des génies. Et l'excellence, moi, comprendre qu'ils sont là-bas, ils sont ici et là. C'est-à-dire, nous allons dire à la télé, à la face du monde, nous avons nos numéros. Si vous êtes investi par manque de numéros de communication, vous nous appelez. Et une fois que vous nous appelez, tant soit peu l'intervention, il parviendra. Merci. Je vous remercie. Obotami wapi? Nabotami na kana Congo. Ville, esika. Ville ou village, obotami wapi? Nabotami kana Congo. Congo est monnaie, c'est-à-dire. Ça. Le 40e. Le 24 avril 1991. 91. Oui. Combo ya père na yo. Katubadioko. Katubadioko. Alpha. Azali. Combo ya mère na yo. Yesa kufana pia kaka. Oui, yeah. Alice Tusevo. À Kofa, village d'origine.
Village d'origine. Papa Ndaza dans la tsoba ou benga pesa. Oui, police d'audience. Moi c'est na papa Libanda. Benga papa père na. Ali Banda, moi c'est na ngai. Comme nani? Bage benga madame na ngai. Alpha. Ba benga papa na yo biloko yo yebi est-ce que moi si ndako yebango? Kila la sika moi c'est quoi manin de la mort. Bon, autant va être nini? Toi ça ga menuisier. Autant va être nini? Vous avez décidé? Oui. Na option nini? Option nini? Na kata de classe na deuxième secondaire, maman yo kufa, ndina yo continue na boulot ya garnisseur menuisier. Ça na menuisier. Vous en moi si? Oui. Kombo na nani? Azo ya Joyce. Pesa kombo na ye, Joyce nani? Ya mboka ndeso moi pesa. Ye wana. Oyebi kombo ya mboka mwasi na yo te? Oyo moko bengai. Yeah. Joyce. Ben mwasi na ya. Joyce. Joyce. Yaka. Oui, le cas maman. Il nani? Baye na yo. Au Vandana, ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps que vous en avez? Nabana. Bon, tu viens là pour ça na kombo kaka na yo parce ya yebi yo, ayebi yango te. Kombo na yo mboka nani? Ah oui. Lianza. Nde yango? Boy. Ko yebi yango te nini? Kina wa duka Joyce mais o mboka pe na yime kima ndi suwo. Bon. Tu as tué ba kombo na yo hein? Papa beaucoup ça mboka. Oui. Papa na yako kisambo. Oza bana boni na ye. Bana da sambo oza bana boni. D. Mibale. Boy. D'accord. Yonde papa na ye. Village d'origine na Binoni. Malele. Secteur. Territoire. Province. Je pense que c'est côté dans moto. Oui. Osambela kawaki. Aneyo. Osam sana nini? Garnisseur menuisier. Ovandi wapi? Timbateke avenue Matuzolé le 53. Matuzolé le 53. Quartier? Esanga. Busanga. Oui. Busanga ou Esanga? Esanga. Esanga. Ozalaki bakangaki yo date nini? Bakangenga mardi. Mardi olekaki? Bakangenga mardi par colonel Moussa. Mardi passé? Mardi passé. Les? Non, c'est mardi. Mardi ou la semaine, oui. Semaine, oui. Les 5, hein? Oui.
Na ba heure nini? Vers 11h. Service nini ekangaki yo? Kaya biso kaka ya nini? Inte ya biso ndi mtekanga ngai. Inte ya biso ndi mtekanga ngai. Colonel ya biso ndi akanga ngai. Bakandi yo wapi précisément? Boye. Akaya na dona inte na ngai. Bakaya inte na ngai. Inte na ngai ndi kanga ngai. Na policier na sala a. Parce que ça la peut copier avant que monsieur Soudan ando sana no. Vous êtes garnisseur, vous êtes policier. Oui. Mais siko pona zo bombango. Na bombi te po munde una ni moko na kanga ngai abisenga beta 21 jours na moko eke abwatu na ku. Na dona na elo moti na sala. Kosala c'est wapi? Kazangulo. Année nini? 2015. Grade na yo? APP Panda. Unité na yo? Jana. Unité au jana? Unité au jana ça? Jana ototo bima 2015. Unité na yo esika nini ozosala siko? Ona sa siko awa. Nazaka awa na nini ana état major. Awa? La district. Matekil 55 44 Isui bon. Il y a eu coquille à 5 chiffres T. Est-ce que vous avez ces numéros 555 44. Les en abarté. Pardon? Les en abarté. Ba AB. Automatique ya kala oza ya sikate. C'est si quand on a joué pour abattre biso na compte to ozela mabe to sala ka te. Ya to ozela zela. Fonction na yo. Fonction. APP. Bakangaki yo précisément wapi? Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Oui. Précisément wapi? Na Sainte-Thérèse na nini oni. Station yango ngambo. Parce que babeta baje. Donc ngambo ka station bona. Dans la station. En face de la station? En face de la station. Quelle station? Nanjili. D'accord, c'est des micros par Voilà, Twama. Oui. Yaka Iboso. Oh, botami wapi? Na botami na Kinkole. Le 40e. Le 8. Le 8e mois. Oui. 2009. 2009. Kombo ya papa? Kumbi. Père na yo, kombo na nani? Kumbi Swama Salomon. Azali wakufa? Azali me, tozali esika mote. Kombo ya mère na yo? Mama. Mama kombo mosusu nani? Mandisa. Azali wakufa? Azali. Mandisa. Village d'origine? Village Nabino, Mboka Nabino. Tobota na Bandundu. Olobi? Toza Bandundu. Bandundu eza monene.
Mboka na bino nini? Mboka na biso. Oui. Toza na Kimbala. Toaba Mbala. Secteur. Secteur. Oh, ozopesa eza tribu, eza origine na yo te. Territoire na bino. Territoire na biso place tovani. Oza mutu ya Kenge ya Masimanimba ou toza ya Kenge. Kenge. Kolokoso. Kolokoso. Oza mutu ya Kenge ya? Secteur na bino Kolokoso. Province? Kwango. Baétude otanga baétude nini? Eza déjà yo zoba. Masonero. Nandayo kwa masonero. Na bandayo kwa masonero. Classe normale osoka wapi? Na 4e. 4e humanité. Option nini? 4e humanité. Humanité option nini? Nanda sa biochimie. Obanda kosala? Biochimie. Biochimie. Okata classe na année nini? Nga? Oui. Année okande na tangi te. Année onde okati? Année okande na tangi. Kumbi swama. Kumbi fala swama. Kumbi. Oui. Swama. Bobala? Non. Oza bana? Te nami na Epto. Oza bana te? Oui. Okufela te? Te. Osalaka mosala nini? Nitio musala profere. Musala profere na zango te. Za mosala te? Ovandi wapi? Na Kinkole. Kinkole. Avenue Kinkole. Kinkole. Mutumbu. Avenue Mutombo. Numéro combien? Numéro 130. Quartier? Quartier. Toza quartier. Po naza kota papa. Nakendaka lea musu nasala ba ciment. Côté papa zaka quartier nini wana? Kinkole eza Kinkole pêcheur. Commune d'Ensele. Bakangaki yo date nini? Bakanga le 10e jour, non? 10e jour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 14. Aujourd'hui c'est 14. Ouais. Osambelaka wapi? Osambelaka wapi? Na Neo, église Neo. Service nini ekangaki yo? Bakanga tiango lena kenda ta mama. Service nini ekangaki yo? Service. Police. Police nini? Ya wapi? Bazana Mokali. Police ya Mokali. Kota Kibunda. Mokali côté ya Kimbuta, Mokali côté ya Kota Kibunda, Kibunda. Ah oui. Kibunda collège. Bakangaki yo bayar nini? Na partir ba 10 heures. 10 heures. Bakangaki yo wapi? Lena utikuta mama na zongo. Esika bakangelaki yo eza wapi?
na Kingasani na suka mokana. Kingasani ya suka. Kingasani ya suka. Précisément wapi? Kota OPJ. Précisément wapi bakangaki yo précisément wapi? Ozalaki wapi? Na avenue na Mata. Avenue nini? Avenue Kusolonye. Olobi? Kusolonye. Avenue nini? Kusolonye. Kusolonge. Ça va. Mosusu aya Nzazi. Nzazi Totokolo Sabrina. Obotami wapi? Botami na Kikwiti. À Kikwit. Le 40e. Le 8e mois. Oui. 2023. 2003, pardon. 2003. Komba papa. Antoine. Père na yo. Comment na nani? Antoine. Antoine nani? Antoine Okanjo. Okanjo. Azali? Akufa. Kombo ya mère na yo. Toto. 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 Totokolo. Azali akufa. Akufa. Village d'origine. Village d'origine on a évité mon pays. Secteur. Territoire. On a évité. Akufa avant. Bah évité ça Territoire évité. Oza mutu ya koloni. Naza Mukongo. Mukongo. Mutani. Province. Province. Oza mutu ya Congo Central ou ya Oza mutu ya Madimba. Mutani. Otanga ba étude nini? Électricité. 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 Niveau nini? D6. État civil. État. Oza mwasi. Nana mwasi na bana mibali. Kombo na ye nani? Doxiana. Doxiana. Dorsala. Doxiana. Kombo na ye mboka. Kusimanya. Kusimanya. Oza bana boni? Mibali na zimi. Demi. Wana ba kontaka te demi wana. Osambela wapi? Osambela Kintwadi. Kintwadi. Giza Kimbaniste. Osa msala nini? Administration na kaya. Administration na menjini. Exploite du sable à la rivière d'Égypte. Ah, obimisa bazelo. Administration sable na menjini. Ovandi wapi? Ovandi wapi? Aveni? Avenue Londe. Avenue Londe, quartier Isanga. Pesa numéro? Numéro 3. Avenue Londe, numéro 3.
Quartier Isanga. Isanga. Commune Imbanseki. bakangaki yo date nini? Le 10. Le 10 mai. Le 10. Précisément wapi bakangaki yo? Bakuti yanga alali na kati hotel. Kati ya hotel nini? Hotel Dunia. Déjà na air nini? Baki ba 2 heures. Par d'ici moko na ba civil. Donc 13 heures yo za na hotel. 13 heures te. 2 heures. 2 heures na lalaki. Eza 13 heures ou 2 heures? 2 heures, 2 Ah heures, oui. 2 heures. Ah oui. Dunia. 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 Donc na chambre na yo bakangi yo. Bon ba sauter Ah non, c'est là. C'est là. Bon, service nini kangaki yo na chambre d'hôtel là? Azali a faire des moko na ba civil. Rebi kombo na ye? Faire des na yebi communauté mais kota sala na yebi. Kombo na ye nani? Kombo na yebi te. Ata grade na yo yebi te. Grade na yebi te tala azali butu bazali pe bini. Olobi? Ezali butu bazali pe bini. Ba civil bazali bini na faire des moko ala te susu. Ah d'accord. Na chambre on zaka yo moko hein? Azali na kanga moko. Ah d'accord. Pesa mtu mswa ale. Ça va. Mtu mususu Tondo Wata Tondo. Tondo Wata. Nani yaka na zonga hotel na yo wa lwaka ba chambre wana zaki eza na avenue nini? Avenue de l'école. Quartier Sanga. Imaseke? Banti. D'accord. Tondo Wata kombo mususu nani? Dada. Dada, obotami wapi? Akini. Le 40e? Le 20 août. Le 20 août. 2006. 2006. Kombo ya papa? Père na yo kombo na nani? Pembe Clovis. Azali wa kufa? Aza. Kombo ya mère na? Nicolette Tondo. Igete Tondo. Nicolette Tondo. Azali wa kufa? Aza. Village d'origine? Beaucoup. Secteur? Secteur Ngeba. Territoire? Province? Otanga ba etidi nini? Pardon? Kota classe. Nasuka na 4e mikono. Otanga ba etidi nini? Nasuka na 4e commercial. Obala? Nabala te na bota. Oza bana boni? Moko.
Osambelaka wapi? Aseka. Aseka. Ça veut dire quoi? Tout va ça à plafond. Oh, bon, ça va plafond? Ah, tout va plafond. Et pour ça, Nine? Un peu commerçant. Un peu commerçant. Commerçant? Vous avez un registre de commerce? Voilà. Vous avez donc, oh, ben, RCCM, vous avez Vous avez un numéro d'identification nationale, vous avez un taille commerçant. Mais c'est quoi ça qui commerce? Les bouillards. Au vendu wapi? Bouela. Bouela. Bouela, numéro combien? 90. Quartier? 13. 13. Commune? Njil. Bakangaki yo date nini? Samedi na poko. Samedi na butu. Samedi passé. C'est samedi ka autre. C'était le 40e. Samedi passé. Samedi le 9. Le 9. Le 9, hein? Bah, R nini? R na ebite pona zaki olala. R na ebite pona zaki olala. Na butu. R bakangi oyo yebite. Na zaki olala ba yeba beti ka porte. Zaki butu, hein? Voilà qui fait un hôtel. Qui na hôtel? Hôtel nini yango? Dunia. Donc même hôtel na oyo mosusu azaki wana Dunia kaka eza na avenue nini? Avenue na ebite. Kana Kimbaseke? Donc louer chambre na yo bayeba koteli quoi? Nazalaki na matanga. Bon, na matanga. C'est là pour le bango sima. Service ni kotelaki yo na suyo. Monera basoda mo kala taki. Soda kaka? Ya fa dese na nini yo. Na munduki mjando beta ba porte. Par DC na ba nani mususu? Na ba yimo ebele na population musu bataka. Na population hein? Bango nyonso bakoteli yo na chambre. Abando beta ba chambre nyonso na kati. Ah bon d'accord. C'est quoi Gérald alobelaki bino te? Tawa ki déjà okoloba ngo mokolo ya instruction na. D'accord. Kende opema. C'est là maloba nyonso okoloba ngo sima. D'accord. Biavanga, c'est Marie ou Marine? Biavanga. Biavanga. Pardon? Ah oui.